Butalika Sabina na danse ya abula ngando na ba mulumba ya retourner libumu a innova eloko moko te na musique yebe fa pesa merci na moto afinga chaque jour c'est le sans c'est le pas moi borna beta kama nzanza beta na delfo na ndiaye sans c'est le mais loko na pe beta te mais soki moto na ko déconner na ebité so effet ya ba malé wa delfo ali aka on invité comme c'est ba allo baba boba la TV. Parce que tout le monde a marqué le voilà ils avaient hérité un stade de martyrs dans la bête on a validé en avant voilà tout le monde a bêté nzungu après 2003 tout le monde a côté nzungu il boula stade de martyrs so beta sous disque était so pas le cas fitting na habité na voix ni so ba oui mana fa habité fallait pas oui mana Mutalika non mais album le roi loi sur les armes ma vie mais il beta pas 10 milliards. Ba vie en goma na ba msube ba mo so na lobi te fala so ma ba musicien msube fabrica savoir mo so ma ba vie. Oui. Moi la quartier latin pour Mutalika suna kende ba histoire afaditi. C'est mon avait alors comme ça fait. Il est non. Ah oui. Botu na na fait de ba we là. Mais na oluka fait na expliquer nga. Mutalika ça y musicien ay ma na ofani. Ngana bien le Lubumbashi à l'époque na omona Hollande na ba chili mambweni ba jojo mandeki ba dile mpasa wana ba ça ça ba playback pour na 3 tembo. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola bato mena depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. vous nous suivez à travers le monde, mesdames et messieurs, très heureux et meilleur vœu à toutes ces personnes qui sont branchées à ces nets moments pour regarder votre émission, La Grande Causerie, votre émission et la belle bien sûr sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous sommes là et pour vous donner des informations bien sûr. Merci aussi parce que ce n'est pas vraiment donné à n'importe qui par rapport à Yamakambouti dans le monde, la pandémie, la maladie, les problèmes songolo. Et aujourd'hui, si toi et moi nous sommes vivants, c'est grâce à l'Éternel Dieu qui a voulu à ce que nous sommes vivants, ce n'est pas de notre force, mais ils ont la grâce. Alors, tout peut s'arrêter toujours, merci à tout moment, Dieu merci. Sont ensemble, Dieu merci, ça là, vraiment quelque chose de très très important. Là, je me directement dire un très grand merci à nos abonnés qui ont commencé avec nous, à commencer depuis le mois de janvier 2020 et maintenant là, nous sommes au mois de décembre et pour bientôt, dans quelques jours seulement, nous allons commencer avec cette année 2021 que nous cherchons et que nous attendons parce que tellement 2020, ah, tout le monde est tellement makambu ya ma bébé na 2020 ba koufi grave dans 2020 ba bu et salami tellement grave dans 2020 donc makambu vraiment ya belé makasi ya mabe et tout le monde a besoin de côté 2021 pour que notre mikampe kozala ah tout le ba ouf parce que 2020 faut les canimons mouvement ça n'a pas été facile pour moi autocomi. Je vais directement dire aussi un grand merci à toutes ces personnes qui ne nous laissent pas matin midi comme soir un très meilleur vœu à toi. Paul Ventour et Montomo, très kitoko na Bundes, mon vieux également. Merci Paul Ventour et Montomo, bien à Bundes, merci beaucoup. Et aujourd'hui, le 23 décembre, c'est l'anniversaire de mon petit Brian Mafouila. Brian Mafouila, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Brian. Donc, Brian Mafouila, happy birthday to you.
Dani Makondolo de Bundes, mon vieux, merci vraiment Nayo. Dani Makondolo de Bundes, mon vieux, vraiment également, merci à toi. Bon séjour et bon retour Namboka. Lui c'est Dada Maingi dit le véritable tour d'Europe avec Kinshasa. Tu peux être à tour Nengezalaka, Dada Maingi dit Kinshasa les gars qui toko et bon retour. Namboka Nayo, bon retour à Paris, bon retour en Europe. Dada Maingi dit on est ensemble, il n'y a pas de souci. Retenez que si vous me voyez comme ça aussi, retenez que celui qui est derrière la caméra s'appelle Gédéon Loa, qui est en train de ensimer la prise de vie. Et notre réalisateur, c'est Jardin Panzou. Merci à toutes ces personnes. Merci à Jennifer Nzana depuis les Angleterre. Merci également. Nabatunyo so Obalanda Biso. Bon, le loto betali solo. Apparemment, tu as une date, il y a le 18 décembre et commenté par rapport à des musiciens na biso. Des bandoks na biso. Fali Poupa, Zaki Provia Bimisa. Le 18 décembre, l'album Tokos 2. Koffi Olomide, il fallait qu'il y ait Bimisa, single au Cindy plutôt, Cindy, Azoyemba Koffi Olomide. Héritier Watanabe, c'était prévu à Bimisa le 18 décembre, mi-ange, mi-démon. Ferrigola également, il a prévu à Bimisa le 18 décembre, Okoyo Keloko, générique single Okoyo Keloko. Et tout ça, le 18 décembre. 18 décembre, il est kaki. Puis on croit que non, tango est en athée, boutou est côté. Et tout le monde a qui tango est en athée, boutou est côté. Et aujourd'hui, nous allons parler par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, par rapport à marché de disques, par rapport à la mission, on est bazo teka, banane bazo teka, banane bazo télécharger, banane bazo écouter jusque là. Et aujourd'hui, nous allons encore parler parce que Koffi Olomide, c'est quelqu'un qu'on a commencé à connaître sa musique avant que tout bota ma musique à Koffi Betamaki. Aujourd'hui, il y a une grande polémique par rapport par rapport à surnom. Fali Poupa, c'est connu de tous, Asa King, Aigle King. Mais aujourd'hui, Koffi Olomide nous vient pour dire que non, il est le double King. Il est le double King. Est-ce que à l'Andeliga Ramon a Fali Poupa? Fanatique, enfin, fanatique, il a fallu pour pas lobby. Koffi Olomide a commis monter ma mabe envers moi. Donc, ce qu'il fallait lobby, il faut y aller à Ziad pour rencontrer. A commis vraiment qui monter ma mabe a commis la kisango. Lobby fali akata libala na yena Koffi Olomide te moni FCC na cache libala panzani. Lobby Koffi Olomide pas katango na fali. Ah Bavaria. Voilà, je suis pas seul dans ce plateau pour ne pas beaucoup parler seul. Il s'appelle Héritier Olomide. Héritier Olomide. Il est venu parler de tout sauf de rien. Il est avec moi. Bonjour, monsieur Dona. Bonjour. Bonne santé. Santé, ça bien, malgré que Nazari n'a deuil, j'ai perdu un bon frère à Londres. Monsieur Waka Floribert, Wadaf, ex-directeur de Sibek Zahir, a fait la poto. Mobile la grande sœur Nanga Blandine Mambouene. Et ça a été un mot difficile, mais tout lundi. Merci à tous pour soutenir. Merci à tous pour soutenir Blandine Mambouene na dur épreuve face à qui nango. Na pesi tout au baya qui na matanga. Na pesi bonra merci. Ba onyo so bazaki qui na Rifina Gwepa, Karen Mushigo, Maggie Kouanouka, bango tout balemba qui était batika camarade na bango en tout cas. Merci beaucoup. Merci voilà. Pour l'assistance. Meilleur vœu, hein? Meilleur vœu. Merci pareillement. Merci pareillement. On peut s'appeler meilleur vœu na batwala na biso. Na pesi meilleur vœu na batutu balana biso, balaninga balana biso, na pesi meilleur vœu ba fan nyoso Koffi Olomide. Na pesi meilleur vœu ba fan nyoso nga pour album pe Kalaming Tezobima. Na pesi bango nyoso meilleur vœu quoi. Que 2020 est l'année moro ya prospérité ya bonheur. 2021. 21. OK. Bonheur longévité parce qu'il y a nous mes arrêts qui année me retrouve du difficile bah doit couper belé bon bah ma campé ça est belé quoi. Et voilà, c'est lui notre invité d'aujourd'hui mesdames et messieurs. Alors Héritier Olomide to ko ta directement dans ma solo. Obi que franchement to boulaki nek le 18 décembre ko raté mais tout le monde peut le 18 décembre tongo etani pe butu pe koti. Alors par rapport il y a l'album Oebimi sur le marché des disques tout moni Fali Poupa Héritier Watanabe Ferrigola les 18 on a babwakaki. Alors, il y a que mon ton musique, aïe musical les alaranayo. Comment tu oses juger en gros déjà n'engeni batu bayambeli en mais mutunyo sonné dans mon musique mon âme dans la fanatique na comment le roi la poétique oui ça muta fait le texte Félix Aleki et bien muta Kabila Félix Aleki mon âme dans la batu na Rita Betty album na Rémi na Rachel Foot na yo ça na bien fallait ça attendre à comparer sous c'était parce qu'il y a bêta des albums 6 albums déjà ça des musiciens moi déjà ça
reconnu, ça a confirmé déjà. Cindy Lecker, voilà la meilleure chanteuse d'Afrique. Voilà. En tout cas, Moutaro Wanga na Mazate, na Congo Gutu Moutazate, la génération là Moutalegi Cindy Azate, puis l'encadrement il y a professeur Kofi Olomide, université à quartier latin, oui, bimisa va te belé. Voilà. Et puis ça va combo. Affaire gola pas bimisa qui ko loko. Oui, faire na yoga animation na bon faisant à beti na ye. Na yoga animation, na yoga yang. Mais Erito Olomide, est-ce que par rapport, il y a. Il n'y a pas un impérateur de la rumba. De la rumba, ouais, Ferrigola. Il n'y a pas un le bon la disquette. Ah ouais, l'impérateur de la rumba congolaise. Qui amène la rumba congolaise au bord. Sur le polémique, comme sur l'impérateur 4. Ouais. Entre on a fait, est-ce qu'on a là la combo. Toso Yawana, Siko. Toso Yawana. Est-ce que par rapport, il y a musique, il y a 20 musique des alaka non. Ouais, Razo Bimisa, Kofi Bimisa, Jibazo Bimisa. Batouba Ozela, album Bima, fanatique, Bazela. Est-ce que, et le Kowana, n'est tout le monde en a date le 18 et Pessamaki. Est-ce que oh bandeko sala makala yango ne sala matika ti le lobby ce n'est plus la même chose. C'est vague wana za vague Montréal en souci. Parce que ba tout ba ocha marqué le wana ils la vérité ba stade de martyr na ba beta on a ba leader na bango. Voilà. Moto mo ta beti nzungu. Après 2003 moto mo ta koti nzungu ya libula stade de martyr. 5 musiciens ba beta. Papa Wemba, BCBG, Maison Mère, Quartier Latin, King Kester. Après, en tout cas, examen. Nous t'avons dit. Bango tu vas bêter na valider na bango. Voilà. Mais ce qu'on dit na mito obike, moi l'album ne se bimi wana. N'habite peut-être au Taraki mais on peut sur information que jusque là d'être pour parler de Nkambuya ba vu. En tout cas on kota na trop na ba vu tema. Jusque là, mutazo mené bango na ba vu, ça a fallu. Ça a fallu mutu vraiment que non ça na ba vu l'écolo jusqu'à maintenant là. Est-ce que il faut tuer lango monoko, il faut ba fanatique na pe ba bete lango tolo ndenge. Ngala na vraiment est-ce que c'est grand calibre vie ezalaki? Internet peut format tout ça là qui nango te. Album le roi loi sur ezalaka ma vie, mais ko beta ba 10 milliards. Pour album le ma meilleur album africain. Ba kenaka Kora 98, ba kenaka Buruna de Picho. Ba utaka poto ba ya Afrique du Sud, ba bina loi. Meilleur album africain Kofi Olomide meilleur Misa Kora. C'est la loi wana ba Nobel so biso ma vie. Mais kasi on peut pas bolo ba mino que no bino boso ngata dans le temps passé. Le temps passé ne revient plus. Banzemo le roi ba Mario so ezalaka c'est quoi l'internet na habité. Ba vie ngo mala ba msube ba mo so na lobite ke fala so ma ba musicien msube fabrica savoir mo so ma ba vie. So mine vie a ti ba da so msube ba vie na imoko. Oh fabrica ça comme so ba vie. Fabrica ça ba musicien msube ba so ba vie. Vie eza lango musique té parce que grand kala beta ba parafifi abeta ba féliciter ti le betara ezara ma ba vite siko Kofi Olomide uti ko beta kozala grand ministère d'activité kozala ba vie belé parce que non ça pas ça ba vie il pas comment teti na ndenge na e ba lobani siko ni akomi grand ministère par rapport à il y avait Jalo Bomenga mais par rapport à Joski Kiamukuta mais siko elo pe qui veni boma elo ko pe Kofi auto sala featuring Basena Diamond oza que non na jour même pas na jour na ba heure et ko si 1 million de vues na ba heure tant que comme na jour moko 2 jours da ba 2 millions na mitone tolo ba boy une semaine je pense ngati on a ba 13 millions et combien na 18 millions voilà 18 millions 500 000 OK bon Diamond a yemala ba te belé la ninga polémique il a chanté avec Papa Wemba abetana est victime Fali Poupa oui moi la quartier latin pour Boutalika suna kende ba histoire a falite voilà abetana ya innocent abetina Kofi Olomide selon abina batwana so grand artiste amoni wa beti ko le gaida Kofi Olomide selon Diamond selon ngate voilà pour l'impact Tina Janet Jackson a repostango voilà et betami monde entier plus de 18 millions 500 000 vues à moins de mois voilà a habité sur ça on artiste msusu notoriété à Kofi Olomide bo mona Kofi Olomide da mutu mo munene a na Congo bo la valeur à mutu un comédien le roi Mbutalika sabina na danse ya abula ngando na ba mulumba ya retourner libumu a innova eloko moko te na musique yebe fa pesa merci na mutu afinga chaque jour c'est le sans c'est le pas moi borna betara manzanza betara na delfo na ndiaye sans c'est le mais l'on a peu bêta mais ce qu'il on comprendre c'est que vraiment bino na ndenga mabete zaka to sala banalise c'est que bino bata Kofi ezaka que non bozo lingande te Mbutalika a révélé ba vérité o batu baye ba kité alors ça le ba vérité Mbutalika ça ma musique te ala mingi na comédie musicale parce que comédie musicale ba nango minzoto c'est que comme ba takinga
Bangadia la vie à Salara va toucher le Ngina Al Pacino, champion pas bêta d'où mais pas Ngadia, il y a Tosha. Il y a bien Tosha à bêta pas Ngadia, bel champion. À bêta ok Sangadia. Al Pacino. Banaoyema. Vous comprenez? Ma musique il y a ba comédien il était tabanango. A innover le remoroté, il y a le babon par rapport à quoi? Que Kofi Olomide zangi ba tube. Mais on a intervenu avec Kofi dans la tube, tout le monde a monté que mon toit a déconné. Na habité sur effet à Malé ou à Delphi, on était comme c'est là. Allo Baba Boba à la TV. Non, mais c'est pour dire que non, oui, il reconnaît que non, Fali pour passer mon à Kofi. Mais pour le moment, Kofi a le basson n'a Fali pour passer. Est-ce que c'est là pour le moment, est-ce que héritier ou Atana à Saloba que non, il y a l'équipe Werason? À ta faire, dans la salle, les gars, la TV, moi, les gars, l'équipe Werason. Bon, c'est quoi? Il y a un chroniqueur. Conseil qu'on fait à Betara, fallait à Betara na Brazzaville. En 2016, qu'on fait au type à Sambaka, à ça 3 jours dans la prison. Fallait pour pas qu'à ma activité na aïe. Côté la vie, même Sam Chito Zalara, depuis que je passe à Rabaya, côté la vie. Voilà. Concert à Brazzaville, fallait pour pas aimer la monona, le bac, qu'on fait un grand musicien, il y a tout l'État à Congo. Voilà. Alors, il y a un so tembe, aux amuta chronique, Luka image un concert à Brazza, la paille de congrès. Avec Tango, Babi. Azala la concert, voilà Félix Tyson. Babé Tanzembo ya Epucha. Epucha, voilà. Fallait Mbappé, quelques biloko ya Fouta Jalon. Alors, on a présenté nos plus grands musiciens du Congo de tous les temps. Pour naïe, à Michara Télé, les rivières. Voilà. Sur le flatté. Boutalika sobeta sous disque te so pas le cas fitting na habité na voix ni so ba mana fali pour fali ba mana Boutalika. Non mais quelqu'un n'a pas un chroniqueur, un journaliste. Bon ba sali analyse, ba comprendre que Kofi Olomide actuel a commis vraiment jaloux ya fali pour pas moi na. Kofi jaloux fali pour Kofi azanga elo. Jaloux par rapport à ba succès, par rapport il y a ba tube par rapport à Bado to beta nini. Jusqu'à 2020. Tala âge à Kofi Olomide 64 ans âge wana. Azobete lo resimi ba âge na muso bakatana. Ko sala 20 albums à succès. To limiter ba tumusu c'était ba tumusu te soto ko mango. Ba biso to ebite soto ko 20. Na ba ministère muso ba loba na bango lelo. Hein? Ko sala nzembo lo kwa Gino, ko sala nzembo lo la ba choc, ko sala nzembo lo la ba noblesse oblige classe tendresse. Na ebite ba ministère lelo ya 5e génération. Mutuni nga le Kofi na touche ya rumba. Na ebite yosko lelo nini oyo condamné l'analyse oyo baken pia na baosa parce que on va savoir chroniqueur ba côté la mutute ala chroniqueur ya tendance ngala zala na yo na zala pe na Mathieu Bonche na mona pe Mathieu Bonche na ba te so ala fanatique nani lelo ba chroniqueur ba koma nango ba te ba tendance azana na chroniqueur ya Robinho. Voilà. Robinho alo ba mabe alo ba malamu ya zana muta Robinho mutu musozo mona ba ebene kwa na digital. Nati le collé na fait ba so la raté fait ba ta fait ba ko le jamais d'émission et ça là ba na habité ba ilunga mona bouté ba manda chebwa ba zakala ba penchant na bango na ba artiste mais pour ye ba en tout cas faut za la mona e kaka faut za ba bolo wa bonza ye ba bolo wa bonza ka muto kese ni devant koto ndem lelo so garçon na makamba loba non na mona loba de 90 à 95 empire bakuba ndemte mais bakuba mutikanga ba ya zalaka na kinto ndi ya zalaka na Kisangani peut-être zalaka na kinte parce que Kisangani sapeka Congo azalaka na Kisangani place azalaka wana ezalaka mo musika azalaka pe na capitale pété na Kisangani faut zalaka na kati mana oloba le bambisi parce que mama musique de 90 à 95 wenge musique est ma meilleur orchestre wenge musique a tout terrain 4x4 avec Ala Ebwingi ya ebidata wana 93 ya ebige Marie Paul a ma meilleure vedette kala ba 90 95 wana roi Pelé Aïe, Kofi Olomide na ngoma fuka ma deux fois quartier la terre meilleur orchestre ngoma fuka dans le rap mais la vie na ça na ofana kaka l'odeur londala ya bi l'odeur 94 95 96 ngoma fuka salama aïe bien OK ba lokola ba Aisha Kone ba ya kisasa voilà aïe bité so yebité faut le retourna c'est documentaire de 90 à 65 empire bakuba zaiko pe sala succès ka 90 à 95 et m'a pe meilleur orchestre alobi da ba fausseté peso retourner histoire ya Fali Poupa beta retourner entre Doudou na Sele fala beta ba ba pété koloba ya za mona kitambo ya mona kitambo ta ya parce que yele za bo ya za ka ba faire c'est na mona kitambo te mutaki sangani azaka ba faire c'est mo bo ba benga na c'est mo na ba la comme ça faire yeke na oui botuna na faire ba welani
Mais na oluka fere, na expliquer ngai. Na oluka ye. Voilà. Biso to salaka effort ya koyeba esika mabeza nesika bolamu ezali. Donc, héritier Lomide, le toi tu veux olingi o faire expliquer na batu ke ba analyse o mutalikasu. Na ken mpiana. O bazo pesa ba ne par rapport ya ba ne pe na ba succès o batu basala wana. Bango nyoso mibale en tout cas mutaza na chemin azaki par rapport ya makambo bazoloba. Or que biso to yebi kana mutalikasu pe aza musicien. Donc, aza mieux placé ya koyeba histoire musicale. Donc, ba analyse na ye e ko kende mupandi te fait alaka tout droit. Honora Shimona Bazolanda, bayebi ke baza déjà branché. Honorable Serge Zoukoussa, le chandelier député la biso ya Ngalema. Honorable Serge Zoukoussa en direct. Banalise ya banalise ba sala par rapport à histoire musicale. Que ne ba pesa biso ba ne ke non de 95 na exemple de 93 95 batu boye nde bakangaka Kinshasa ba sala succès. Donc yo sur le biso exemple ke non bango bazoloba makambo za na nzela te même Mbutalikasu ça Mbutalikasu azalaki musicien aza musicien donc aza mieux placé ya koyeba histoire musicale koleka yo. Mbutalikasu ayi musicien ayi marana ofani na Mbutalikasu ngana yebi na Lubumbashi na époque na omona olandaka ba Jili Mambweni ba Jojo Mandeki ba Dede Mpasa wana ba saki ba playback pour na 3 tembo ba 2000 oui 3 tembo abini na ba bar Lubumbashi pour ngabe na fa na Lubumbashi. So ma na le banga yebi ga fa Lubumbashi yebi so afa ne pana na bo otanga place afanda na no héberger on a robina bina na baba ba ni no jeune ka retourner libumu parce que dans ce moment ya na une nouvelle route ça blo rabat so expliquer ngani analyse ya malonga ya kocha ya zaka bina brazati yesoko so ibitumba ya lisubate na sasungesu ya nga zonga kini et bana ovana braza ngatika neko na oui il faut beta masoba patrouille de star banonata banonase to na fa beta masoba patrouille de star bestra musique ba Gigi Fall ba orchestre musu bana matiti mabe wana yena robeta masolo wana pour azala bena kine époque wana ti ayebite bon siko on y est le musu peso sala to comprendre que non comme je viens de le dire on a début à émission oyo na pesi vient nga Freddy Ndoka ibambo tifsika zali na otolo bango ne bandeli a que Fally Ipupa ba warrior ba fâché mabe balobi libala ya ye na père na Kofi fe katana parce que père na ya komi vraiment soka na mutema mabe Kofi Fally Ipupa le king le Kofi Olomide mi que non le double king. OK, le double king n'a jamais été. Est-ce que le double king existera? Est-ce que par rapport à mon babi libala faut libala ne kabona bino bon on a onde Alain Douce baba Pichubila na Canada Alain Mamboni na Londres ba Hollanda libala fait kabana ba warrior on zo tali ba warrior musu ba koma eza ba petit mo ba 20 22 ans na mona ba ngomi faut ba yebi histoire musique à Congo te e ba onde basa actuel na minute actuel na nini bangonde ba osala makama ba YouTube bangonde ba osala ba partage bangonde ba osala ba consommer par artiste na bango to Kofi Olomide Robeta New Arena Kofi banda Bersit oui Olympia Zenith na ninga bana basi ponga na histoire bia beti masikili mutabeta voilà après Taboulay abeti masikini Olympia Zenith abengsa Kester abengsa Pepe Kale mutu na wana totanga Ken Piana ayebi makambo wana te Kester abeta na Pepe Kale na invité ya maman na biso pe ya sona mabeti Kester abeta nzemo nzinzi lelo na yepona oyemba mingi te parce na oloba po ma koyemba bato batala nga bayebi na yemba ya danse na oyemba te lelo te koko da bien mo peut servir moi groupe antinte te ya nga ba ochanga na Mbutalikasu so boche guidara alors bimse faux chanteur ala mutu mo musique on peut faire tala est-ce que bike no za bandi mo yepa kanga kini Mbutalikasu yo so boya na kanga Kinshasa akanga na nzembo be na animation ponga na yebi ke générique mte betaka oui non kibina ko pe écrit ama kibino soko tuli ba benze ba kibina ko ya dudu ba pe ba yebi da bango te ya betaka ça c'est Mbutalikasu position de tir Yakula yubabo manae c'est Léo fape sera fuka melaka c'est Léo ah c'est Léo mais orchestre na ye c'est orchestre na ye orchestre na ye fallait pas luka ba requin fallait luka mutu moka Delvo aye robeta deuxième bord na animateur mo pa bunga na ete soit comme frère so ni simba bien te et lo kachela mu noreza animation c'est Léo à part c'est Léo nzembo ni bien Mbutalikasu nzembo tube te animation nzembo pe robeta na ba tu pe ba vandi ba zo ka pe Mbutalikasu amwe ke leka bandela nzembo bo bengela nga mulumala danga oya dasufa aremisa kango po ya diembela nango so ni nzembo ni be
Parce qu'il y a des comédiens musiciens. Comédien musicien. Il y a des comédiens musiciens. Kasako ba vie de leur bazana ba groupe na bango. Tout le monde a reçu chaque dimanche à l'écran. Est-ce qu'on hérite sur le midi? Peut-être que éclaircissement par rapport à cause de double king wana. Cela veut dire quoi? Et ça y a jalousie quand même. Mon toutou a la droit aux combo. Je dis mamoni, je mandi qui n'a pas si mbote bébé mayaka. Mon toutou a la droit aux combo. Oui, king be banda be kana kesser, kesser. Marie-Paul ba benga king. Roi Pelé, anglais à king. Oui, raloba le roi de la forêt. Parce que kesser a fâché la bango. Mais que ça alors petit néninga banda king mutali boso bino yo wero comme king et comme le roi royaume ya bandondo hein alors bilan Koffi Olomide publiquement dans la l'équité album ba fali pour avoir publiquement dans la l'équité album ba Koffi fala ni nga Koffi ko le ga ba ken piana wana ko le ga ba mutali kaso wana robo ya père n'était pour na yo na mutali kaso o ya ça les rabin abimsa na BSA bimse fali bima ken piana dagi wana nagi sangani ça ina kin. On a bikisaka les appels à Congo. Il y a un Congo. Mais maintenant ça musala chronique parce que il est là bodé les simtabi. C'est qu'un pierre bi normal mba ya chronique en. To go ben semaine à fête place ba terminer le bazar pas présenter fête. Ba tu va y français là. Éloquence là ya roloba parole. Abi voyelle la console. Voilà, nous sommes en train d'avancer avec notre invité Héritier Olomide qui vient nous dire par rapport à Makam Tomona. Bon, les autres monde peut officiellement l'émission ya ndeko na biso Vincent officiellement tout le monde a petit frère ya Koffi Olomide atinda ki voice pour dire que non plus jamais na munwa mutalikas atanga su comme Koffi Olomide. Mais est-ce que une grande star comme Koffi Olomide a kopekisa na mutu mo batanga kombo na ye? Oui, il y a la Stone Alain Douce Baba na PC Mbote Edi Mambuku représentant dans la Italie quoi. Oui, parce que banalise na eza façon moya ko diminuer mutu. Hein? Azo loba di n'importe quoi, azo calculer mamba o loba te, muna mutazana doit repexer pe mutu. Tout le monde on peut faire pas boya ba journaliste mususu. Na ba digital on ba ta. Il y a faiblesse d'esprit te. Il y a faiblesse d'esprit. Ça ko banga mambute. Ko banga muloko mutalikas. Ko fe Olomide ko banga mutalikas na kino. Notorité ko fe azana ngobilo ya sala mutalikas sa ngako na ko banga mutalikas te. Bon ko fe. Azana ni. Au moins la delfo ya va na malewa nguna kota pe ya vendo mbasi kota ba kita va na. Bo osaniera. So allez ne malewa na delfo. Ki no ba n'importe quoi pas masane ken piana. Mulwa ko fe Olomide a résolu mutalikas. Papa. Mais est-ce que les autres monde appelle Mutalika Sangombe bon ton côté là été tous autres TKPT mais tout le monde déjà fait rigolo la boya qui l'autre fois Mutalika Satan en combo na été tout le monde il paye je n'ai pas quoi dans Koffi Olomide boy paye Mutalika Satan en combo na alors tu habité et ça que hier Mutalika soit comme il ça la analyse contre cœur ou bien ba vérité na hier Mutalika sont des ba musiciens ba ko supportant côté quand on dit un analyste sportif même ça ya balle sur l'analyste déjà musical cause on a penchant mon côté voilà faut positionner banate cause mutu mo bo ba positionner te ngala vala na yo na yebi ya plus de 10 ans na zakala Mathieu Bonge na yebi Magali Sisi voilà na PC Kutumbote na mona pa na yebi raté so comme ça mutu ni un journaliste ba yebi 2 ans na penchant déjà à côté moko boye oko popolaka bato baza na problème na côté wana Olo ba jamais mabola mo ferré jamais olo babola mo héritier na ndenge mo po odo mo na ka soko lo ibongo o kele pa mutu mo we 12h sani ba opeso bilo a oliate wana komi de apporter parole a comme elle apporter parole il y a une victime mais il fallait pas on imagine mutu munene bongo te mais ameka kaka soit o comme apporter parole parce que oza dans la pancha mo robo oza les warrior Yaza warrior, yaza analyste culturel. Après ça non c'est le non merci dans nos album c'est le Moussa la ça là. Oh ya bisi le assis là déjà, c'est le merci. C'est le assis là. Ya bisi le assis. C'est le assis là hein. Abisi ba bloga wat. Avec Wenza Binzema beta on nini. Parce que 2020. Non non. 2017 18. Ouais, bah 17. 2017. Nzeo mo abeta auto beta na poto ana beti ba church là. Abisi pe génériquement bon. Générique azo bundat. Yazo sign ngala robim sa album na kisase ekanga Mutalika soyo kango yozo sign okomano analyste balukelo musana RTNC comme papa na musana RTNC oloko mawo kotambola na ken piana non mais a kokine pe ko changer pe métier comme pe journaliste est-ce ken piana ba ko pese karibu moi présentant ka ba delti suka ou bien que ça na okana nzondo TV ka pa vila biso camarade à Koffi Olomide Denis Lesa na opese ka eta ke puis petit ka ba jio ka comme soit animateur non wanati il n'a pas le niveau
songa na ondima muta wa après ya Fally Ipupa nati lokole oui. Oh, mais ken bien na bundela Fally ya. Bundela Fally aza konika bundela Fally na makelele. Yem ta créer ba conflit. Muta zo bebisa image ya Fally na orchestre wana. Biso ozala ba ministre Fally be mani ba tango ba muta zo boma orchestre wana na ba polémique mo boye. Ezanga nango sens. Oh leader a ebité soka alobaka ngo te mais yo komano ko créer ba base. Eza ken piano. Kasi babelo ko mo boye moto mo bezo pela na scène bimi pena likolo te. Balobi kala mingi te moto mo bezo bima likolo ya makasi Koffi Olomide ba koma na mama na ranki na Fally Ipupa. Eza noka na c. Et mutaluki ranki no wana eza Koffi. Ndenge tozo yoka. Ndenge ba opesa biso de ba sequel déjà ninge pe ba ken pe bazolo ba ke no kala mingi te moto ninge pela ya grave moto ngepela moto epele awa mabunda longo na l'Assemblée moto alongo président de l'Assemblée et puis te lo on epela makamwa ba okufa makamwa c'est le cas déjà papa façon vague wa memelango pona ba intérêt ya bango eza sens Koffi Olomide ye moko asali déclaration moko te aloba mamba Fally Ipupa alobi be mabe moko Koffi te aucun musicien à quartier latin alegi na TV a ignoré alobela mabe ya Fally Ipupa rien même Sam Chintukutu malgré qu'alobaka le mo babilo mo boya ye moko mais jamais membre mo à quartier latin a oleka alobela mabe ya Sam Chintu mais quartier latin dans l'éducation là ba orchestre mususu te ba orchestre mususu na bona otanga Congo ça des porte parole la fingaka et comme si na ba défaut tiens maman ba faut fingama biso to sala ngote. Mais ça la pika bien te mon merveille rambo aleki na télévision mandi ko gangela mbutali kasu merveille rambo gangeli mbutali kasu malobeli mabe Fally te abi Fally afena donc kasi on a lobité ba merveille ba leka na TV pona loba bébé jiko aloba makamba be Fally afena ko ignorer jamais parce que so ba kuta na nzela Fally a hotel makaba osola voilà pour abi wana na mona père na bango pe mbutali kasu yo na ebité songo ko ma porte parole mukolo na ebité je comprends pas ken piana na muto mo boya créer ka ba deso azaka pas faire botu na fait la bengana e point na faire ba yokana te azala be kuna azala ka série mo wana olobela mama faire tout série mo mais faut tout na faire swelo ni mabe bana ba lelo ba mise bele ba komandila ko mbutali kasu balobi ba lelo Koffi Olomide abusa ika achaki kaka na Instagram na ye Fally héritier faire ça li polémique ba warrior ba fâché balobi ba onde achaki ka faire non Koffi Olomide la mukolo aja za nango 64 ans déjà Luambo va comment na âge là Luambo est mort à 51 ans est-ce qu'il y a bien le 12 octobre 89 soit la chroniqueur ma solo a bien on te benga de automatique ko faire comme na 64 ans faut doit éviter ba polémique faire la mutabeta na quartier latin abeta ba sisi Sylvie o baloba abeta ba insecticide atika pe champ nene abeta ba focal ba scroll aero yembele sur album na ye bien que faire kata ba voilà makambo na bango mibale mais faire il est mais pas d'ailleurs a commis sur Instagram na ye ba bana quand ça peut être faire le barre faire au lit matali ba bien fait na ma BP za nango ba bien fait pour mutu to la parfait ba obe ba tika na poto kuna ba to tonga peka avec net na ma bela malama mutu nzambe ka moi je connais le Koffi Olomide mutu ba ka chakal mutu momo lelo pe no moni ke no ouverture d'esprit wana ko poster ba petit na ye ba bimi ke non ko poster pona ko tindika bango pe na ndenge na ye héritier la petit ba sola rane bien héritier la petit ya Koffi Olomide ba sola rane bien faire abeta na quartier la te ba na ba relation entre ye na ye ba sola ba vendre na contrat ba solo là Fally da moi na ye fils adoptif musicalement voilà ya ye o muta ko longola ngote o ya okina seke ya okina koma muninga o pa okina koma muninga la ba ko tanga biographie komba Koffi ebima so ba tangi biographie komba Fally ebima eza histoire eza loka papa wemba na ba redi papa wemba Koffi Olomide papa wemba Kese papa wemba Joli Mobiala ba ko tanga ka komola bango le ba chroniqueur ozoleka yem tabana ken mais ça muta quartier la tête mutabana ko loba mabe ken piano o pona Diamond Koffi faza fier na Fally akumsa Diamond nini bango tu baba musicien Koffi da patrimoine. Parce que moi est-ce que non Koffi comme soutenir Diamond. Koffi a la patrimoine ya ba musicien ka ya quartier la tente. Koffi akumsa Soleil, akumsa Gibson, akumsa Buro. Akumsa Kusape. Voilà. Akumsa pe Mboshi. Akobeta pe so modogo bango tu ba ne moko. Ba musicien o ba portant plus ba Willy Bula.
Bane monte pour bamsu bakuta de Kofi atonga de Montferry bakuta bamsu bakuta Kofi ba répéter na sima na banda na sima ba Willy Bula ba Suzuki ba yandroit na nenga mabete voilà yandroit ya quartier ba yandroit na Blanchard vela la PC Mbote Shadow ba ba yandroit bamsu bakuta pe Kofi azu de contrat BSI a besi de Olympe à Zénith. Voilà, Héritier Lomide, comme qui m'a dit pour toute cette émission, je te rappelle que non, c'est peut-être une dernière émission, tout ça en 2020. Donc, émission Moussous Togosala, ils sont en 2021 peut-être, parce que dans pas longtemps, tout est en 2021. Donc, dans cette émission, nous serons un peu relax. On va vraiment gondo bani, tout ça, donc ça fait partie. On va casquette et tout, donc, tout ça un peu relax. Tout mais un peu côté à moi, tout côté à ton bimeur. Alors, en tout cas, le pénac au épargné bichoté. Le pénac au Mbappé, na n'engé pika ya kada ba fête pe. Moi, le Mbappé Rosala. Alors, na n'engé pika ya normal. Est-ce que ce que tu as 2020, l'année m'échappe, n'a pas été ce que l'année, où il y a biso à paix à son âme, Fall Bob Mondabi à Koufaka. Atika na testament na eke non, Koffi Olomide est le patron de la musique congolaise. Est-ce que Koffi Olomide demeure toujours avec ce testament ou bien déjà perdaki yango? Ils ont un cadre et analyse. La perte d'un hôtel. Si le patron de la musique congolaise. Tout le monde a matanga ya taboulay. Na matanga taboulay, papa est vivant. Tout est vivant. Oui. Ve Jano Mobenga. Versus Kamangana. Qui sert à l'aide à malade à Paris. Aki na poto. Pour bon, yepeke na ibma bon na olobate. Mais mutatanga ra papier. État représentant wa misa Congo zalana. Alata samba kosima noir. Koffi Olomide. Voilà, ba preuve za pour image zanga aloba ba na yebi. Na suika wana pona moni bango tu papa we mazala ba manda chance ba lempela ba Félix Boisé ba wenge nyoso basala bango tu mutakotanga zate kama pa bango tu basala ka mais Koffi Olomide ba pesi papier pe bango tu bandimaka poso ba boya kalinga tanga te akomaka kuna likolo ndenge nini voilà après gouverneur de la ville André Kimbuta atangi Koffi Olomide na ba musicien na ba nyoka longo nyonso batala Koffi likola otanga papier ici est représentant ba mission Congo. Ce que tango lo hena yé présent mission Congo. Matanga i papier. Image ça. Et où est-ce qu'on vient na biso tché wapi? Nani? Vient na biso Verkis. Te me Verkis azali me Koffi atanga ndenge ya ba présent ba mission Congo. Atanga ndenge faut tuna. Papier on est comme na maboko ndenge nini banani ba prometaki pa matali kolo. Batali notoriété. Koffi apezaka. Ami ya ba présent Afrique. Donc jusque-là, ils ont maintenu vraiment kaka eloko wana ba mundabi aloba. Soki na Gabon, soki na Gabon. Na famille présidentielle ya Gabon mutabeta ba concert ya Koffi ate. Ba na madilu ha. Soki na Brazza, musicien préféré à Papa Dengues, Koffi Olomide. Soki na Côte d'Ivoire, mutana notoriété kombo le nom DJ Arafat ayebi akufa ayebi Koffi Olomide likolo. Soki na Togo ok na Benin, Koffi abeta siri wana ba fali pour pas avoir danger de mort abeta concert na stade ya Benin ba kufa. Oui, ba tebele ba beta na stade ya Kamanyola te pour Kamanyola ba fodé ba za. Pour mes armes moto so bibi yokoti. So ok na ba Sénégal, Youssou Ndour abeta be ça pe Koffi. Ah mais Youssou Ndour ko comparer na Koffi te Youssou Ndour ali koloti. Ay marani. Wallon. Ay marani. Voilà, héritier. Na carte de fête, na habité ce qui toko kantavé na biso voilà lelo en tout cas paix à son âme. Lelo ndatika mabele ya bakoko. Masananga Chiko Pululu. Paix à son âme. Mère na biso Koko, courage. Na mono leli makasi na statue, courage. Donc Chiko Pululu, paix à son âme, le 23 décembre no kufa donc tika ete mabele ya bakoko ezala vraiment pété pour na yo. Qui ton âme repose en paix. Surtout quand tu viens à biso à King Kester, viens à biso King Kester, t'as moins le moment où on entre. Quand tu vas fête, donc bonne fête. Ouais, Igelu Sando, après si Igelu Sando Mbote, après si Kevin Koya, après si Mbote, Madesson, Henri Kalaki, Freddy Shimuna, Mbote Belé, Juju Mambouene, Jinan Sambu, après si nous sommes Mbote. Voilà. Bango tout bas à bien quoi. Pour le bien. To le long à la Robert Massoa Koffi to comme moi viens na biso kes viens d'ailleurs to quand ta moi le moment ça la bien
Bablo eza bela fe lola la besoin mo embate na solo, rolobela batu. Na rolobela batu. Mais c'est quoi na kanda? Oui na kanda to ne. Ça bien te parce que na romona batu moko bomi balé. Bo sanga na légende munene. Oh aleka na ba TV5, aleka na ba CNN na beta na ba Lincoln Center des États-Unis avec na ba Fali ba Egyptien, baza na ba contender te ba beta na États-Unis kofi na CNN avec Larry King. Parce qu'il y a Larry King, journaliste américain, azolo anglais. Na Larry King asisi pe conseil za na pourquoi. Asa muta osagala et abeta na ba Académie Brixton à Londres. À l'époque 50 livres, série wana. Mais retour le midi apparemment les lots quartier latin bozo ko kasu ko supporter te que bat ba critiquer bino. Bolinga kaka toujours bat balo ba keno bino boza toujours likolo. Il y a combien même si ba reza na sie bolinga kaka bat balo ba keno ba likolo. Il y a combien de journalistes na Congo bazar na Congo? Ebele. Ka ba tanga mutu wana point. Pour ko binse quoi, insecte. Ba bazé belé na Congo ba jouer c'est ba belé. Ba otanga bon. Alors ba bêtise ba boba. So tanga ba chroniqueur ba belé. Isabelle va chroniquer musuba linga na ko fite bazala bango pe ba lekala bango pe na ba mission na yebi na ba antenne na ba mission belé ba a otanga ne magam na mais azala na fiti na eto yebi na biso mais jamais to koma na ba niveau na so dépasser ba bon na yo o mona yo voilà pour na leka ité pour na nde comme des ces vidéos on a leka na loba mais est-ce que lelo ce qui arrivé que no batuka yo tangi wana ba ken piana ba mutalika su ba leki lelo ba kumisi ko siolo midi bo applaudir bango. Donc ceux qui va critiquer boza ko silika et ceux qui ba bimi po ba kumisa bango bo applaudir bango toza na besoin ba kumisa te kofi ba album nzemo moko kaka ya Cindy Leke ezobeta nzemo Cindy Leke mo ezobeta otali ya ba vu ouais atali déjà otali ba commentaire au moins une négativité non positivité la musique ya lourd ce qu'on y a rolobani on les gars ni na lobaki non Cindy aibi o mate ben mama musique o loba kofi na makamusu mama ndula Congo en tout cas kofi da grand musicien aux gens la passe au kakola était parce que c'est là 2008 ba tous les pour les chanter na bi non on dit ma wankovia parce que ba blo on soit beta en tout cas là on me ndiye mais yete nzonda Claude Mutema abe na yogi on ndiye yete le roba yo mate pour na kanda ozomona babeta mambasap guerre ya sap a de papa imana kofi et papa imana Kesser kofi le Kesser alobani pour na moni muta oso ba pièce miko nani wankovia ba image za msolo ba na ba image za ba msu ba komba ba saper ya ba 50 ans a combiné saper parce que album mais ça les 10 ans toujours ka ba vérité shining ba yemba so ki 13 chants yango album on bi marate yeba nga basala mouvement animateur morasila akomane koloba neka pamba selon Chai abe animateur morasila na pesi Chai mambote album là en tout cas esimba te kasi makambo pe tolinga ka monter kufa parce que Chai lelo azoli na combat janta missile alors le lapina combat janta que non janta mtarane ayaka cheye na palais kitala boye tolongwa bobo pas janta ke maman balukele mais tolinga ka monter kufa po bilo abongo sala bien te janta pe alobi ke non ya kolongwa ka BCBGT kolongwa BCBGT pas mon esika okendete pas zape na carrière mabe parce que mutu moko te mutu toi janta antibiotique mutu toi envisageara comme leader même Kofiler a osala ba fali pour pendant l'Égyptien abana ça bango bo sala bi orchestre la bino ayebeke te ke mutu nyonso mutu ta kotika l'éternellement voilà éternel ayebeke Sam Chintu lelo la a générique na yoki yango na bossa ni gut président na biso quartier latin biso za ba petit na yo ata fitima ba yembi na Ibrator na yoki Sam na yoki voir Sam Chintu non po wana mona ki non Ibrator piano yete Ibrator piano ay mai na modogo te Ibrator piano ba yembi na Sam na yoka yi générique à Sam Chintu Sam Chintu en tout cas félicitations au ba na quartier latin biso ndu les ate Gibson pezo bima Boulon pele pezo bima bokoko soleil pas zo bimisa photo lobela bango totika pe batuti bundaka na promotion mais est-ce que le retour l'omidé tous à l'ampe voilà tous à l'ampe franc bon je déant le wow sunga biso émission comme on dans la souka toté mana biso tous à la debout voilà tous à la debout tous à la debout tous à la totélement tous à la biso debout s'il faudra kobeta lisolo que non lelo kofi l'omidé soki que non moi faille tezali et cause à la côté tous à la bena franc bat ba Hollande biso que non
Ah, vieux par rapport à Nenga Zalaka Bona Makambo Bopena, quitte moi mon qui est par rapport à le 25, il fallait tomber à l'intérieur. Tu vois, le concert inter. $100, $50. Ok, c'est fait que les Goma, tu as tapé la plus grande salle, New Arena. C'est qu'on fait un bon le bani. Pour y mettre il a fait 9 ans. Je crois 10 ans qu'il est sous pototé. Sora non que ba potoné manda chante le bar mais on va combattre PR mon pays ya ba ko solo là. Tout le monde matanga ben ya mabo ba leader tout ba zanaga. Matanga ben kangama. En tout cas ça la pena ba lela mabe. Kuza ben ya mabo zanaga na ipena le bar le seul musicien rota ben ya mabo deux fois à l'hôpital ko fait le midi. Bonté na e à l'obela ngote apé ça ben bon. Azara reconnaît ça parce que ben ya mabo na opé instrument ba de baba ba nzaya pe à son âme nzaya pa otikotika biso. On a concert pour accompagner. Et bon, c'est là Yosiko Nini Oyo et Sali que nos warriors le va considérer Kofi comme Moutema Mabé, Bakabonaka warrior. Et ça la nini. Bah warrior on a 35 ans d'Azati parce que Moutaïbi quartier la terre bien n'a fallu. Sans fallu pour pas Kofi sans Kofi fallait ma fallu la ninga mabete. Oh fallait zaki dana ne lo connaît la musique dana. Azara la tala la temps. Oui bara etenga la ibara na tala ta parce que y a la stone. Gilles Mambweni. Gilles Mambweni salon Joujou Beauty na Belgique. Pédicure, manicure, robe de mariage nyonso. Moi la Karine Mambweni. Ba eba kiye pour cousin nga mo pa la doumer azala poto chef d'orchestre ya la à Paris. Naïba fali kala. Naïba la tala ta mais façon ba eba kala ba veni. Quartier la télé d'agi miroir et a fallu poupa. Voilà. Miroir. À partir à Bercy, 4 Kora, monde arabe, fallait à goût. Il y a Rosala grand parce qu'il était avec un grand. Sur Rosala rapena ministère moro ya C. Hein? À Rosa rapena C. Voilà. Ba m'a pas ouera, bazala ba bimi. Ba ferré parce que ba ina ouera. Un grand formateur. On a Bercy, a même on va Zénith. A même on a ba salle ni so minene. Il y a un moment où envisager héritier ba comme ba grand parce qu'ils ont vécu avec un grand. So au beti le rôle là pas ba ministère soit il y a deuxième tableau. Moi to ko ba na la. Est-ce qu'on a un exemple nani na BCBG est-ce qu'on peut ça exemple? Qu'on peut exemple là? Na peut exemple là. Na BCBG. BCBG na. Bato ba beta pe na grand mission lokola. Et ça là ba ministère musu ba na ba fainéant, le quoi ba Rio. Azo envisager le ba comme leader, comme son 50 ans, JD là 52, 53, qui ben Saramukolo, le président de Bango, ou est-ce qu'il y a un soubanan? Et bon, j'entends missing. Ouais, l'animateur, ça les gars déjà. Il faut le que Zaïko. Génération, on dirait que boire un doudou à doula. Mesdames et messieurs, bonne fête, joyeux Noël, bonne année à toutes ces personnes qui nous suivent, qui commencent bien, finissent bien. Et nous sommes à la fin de notre mission et nous avons reçu pour vous Héritier Lomide. Il y a plus de éclaircissement par rapport à Warrior, na ba Ken Piana. En tout cas, Ken Piana, Boutalika Sou, tu ya Kofi Olomide vraiment baza coulé parce que tout le monde va merveille, Rambo et tout les gars un peu belé. Voilà. Héritier Olomide, juste moi la meilleure vie n'a pas de bol en Abisso, quelques 3 personnes. Peut-être la meilleure vie parce que tu as vraiment sur émission Abisso. Ouais, Judith Yabelo la Grèce à Otala, la Pessimbo na Chantal Koka maman à Paris, na Pessimbo na Alendus Baba, les deux ailleurs. La Pessimbo na honorable Serge Koussa, très fort. Les chandeliers, au moins la Serge Koussa, la puissance quoi. La Pessimbo na Eric Echeke, voilà bureau quoi. On tourne na Pessimbo, na Pessimbo na Gilio encore. On est là, Rochefort, Bob Ouaka, Bozala Makasi quoi. Mon neveu Clovis quoi. Voilà. Naroyemba, protocole na Soukaya. Ouais, 4 mois, je vous dis au revoir. Merci à Gédéon Lewa qui était derrière la caméra. Merci à, s'il te plaît. Merci à Gédéon Lewa qui était derrière la caméra. Également, merci à Jordan Panzou qui a réalisé cette émission. Je dirais un grand merci. Et puis à Joyeux Noël, Bonana, à Paul Ventour et Montemont, bien dans Bundes. Dada Maïngi dit le véritable et l'unique Tour d'Europe. Merci également, mon vieux. Dani Makondolo de Bundes, heureux anniversaire à toi, Brian Mafouila, le 23 décembre, c'est ton anniversaire. Il y a Jennifer Nzana depuis les Angleterre, merci. Et 4 mois, abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Ouais, ça va. Didi, nalela yaya, nalela Joniko. La vie ezali se bongo, bato bakoka na gate, zame azali se moko.
ye moko ayebi bokeseni ye moko ayebi destin ya moto nga moto nalela tina nini mama tina nini himahole mambe himahole nozambela Ave Maria l'amour ezala éternel ata na se oyo ya masumu petit amour devenir grand na mboka na biso balobaka boye malembe malembe mwasi akoti zemi mokili ebongaka. Joyeux anniversaire, joyeux Noël tosuki awa. Voilà, kitoko. olokotanga mosukolanga okomisinga mwana no nyonso ya yo ekomi yanga l'héritier du trône je peux que me réjouir il a donné sa vie pour mon salut nakoma mpe moto na miso ya bato yesu masiya nde yaya nanga bolamu na ye eleki telema ebele soki natangi tokolalawa nameka 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 lelo natika kwiti mpona ye kindumba esila mpona ye lelo nazwa mosala mpona ye tala nasomba cheche mpona ye soki kaser esila mpona ye sida kutu ebika mpona ye lelo nakoma pasta mpona ye nyonso nazuwa boye mpona ye. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse Le Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'1 mètre au moins. Esengi na biso nyonso kosokola 2 fois na journée. Sokola na tongo, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Epekisami na mutu nyonso na kosimba misu na yo, pe zolo na yo, pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Esengi na biso lisusu ete kolata bagam. Ceux qui ont ba septembre oyo bazali kolobela ezali na nzoto na yo kima bombango pene na hôpital po ezali pembeni na bino. Pona ko éviter makambo nyonso wana salela Tomi batela coronavirus eza koboma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Nga inde kuna bino na ndimi ko salela mibeko. Na ndimi ko tosa mibeko.